Le sako de la bondoko fait na moula. Ok. Le sako. Tapé. Kipimbu. Na pesi na batu nyonso ya Congo. Tapé tapé. Tapé simbote na famille nanga Sindani. Ok. Tapé simbote na famille Mavita. Tapé tapé. Tapé. Tapé tapé. Tapé. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Et ça va quand même essayer de retrouver Bino Balobi la deuxième numéro. Deuxième numéro, il y a émission de Bino Pesa Mbote Otobetaka. Donc il y a tout ça qui lobby na Wenza Matete. L'autre qui était tout justement dans l'immédiat première rue. Pemben il y a Seraf. Donc ça là qui te koto ça là kaka édition absolue to mesana. Yango na okendeka bongo te fona pesa no Mbote. Le sako na siko zalinde konanga Mbote na bino bolela chaîne ya Sarato la TV Mbote ba mamu Mbote ba tatu. Oh ba benga ba banani. Oh ba bangala ba Swahili. Oh ba tandu. Oh mbo école tout ba lobi ba pesa ka Mbote awa. C'est pour cela le deuxième numéro de l'émission Pesa Mbote Tokiti Awa. Voilà ton côté molato meka koyeba ba imboka hein ne bazalaka école ne école Pesa Mbote quand to sala lobby avec bon de livre. Bon c'est que je dis merci. Derrière la caméra il y a l'ingénieur Arx, c'est lui qui est assuré aujourd'hui la prise de vie en même temps le montage. Je vous dis merci à l'assistance de qui Ngaïbenga Nick Tangwa quoi. On appelle ici sous merci na problème que l'assistance naie sans oublier c'est qui vous nalo Ngaïbenga qui vous na to ça wana na Sarato la TV. Alors ingénieur Arx c'est ça même moral nanga hein même moral nanga donc nous mo panzana to bisabango ezandeni ba koto pe to pesa na bango Mbote. Et voilà, nous sommes là toujours dans le cadre de l'émission Nabiso Pesa Mbote. C'est pour cela que ça na terrain ils ont pesa makambo ba bi Pesa Mbote. Zambe to zina nous mutu moko awa ayebisa biso lo lengeni ba pesa ka lo sako na munoko mbona bango soki pe Mbote na ebite ça za Swahili to ni ndeko Mbote hein. Ah Mbote vena. Yebisa biso comment nani? Comment na ngeza ready. Ready. Et osa mutu koloni. Ngai naza mutu Mongo naza province ya Chuapa précisément na territoire ya Bwende. Ah voilà vraiment Équateur. Voilà les côté na biso ngaye.
Ngapela bapesa nga sima. Hein? Bon, ready. Yem samso. Bapesa ka mbote ndenge nini na munaka mboka. Ah, na sepeli pinja na yo ndenge opesinga mwa ta oyo kena lobela yo. Voilà même. De na kotika lingala na kobete lo pinja lo mongo. Beta lo mongo toka. Lo mongo pinja o za botombo ya mboka. Soki ba développement ya modèle wana zo salema na ko sepela. Voilà. Eli iso ba mongo toka lo sako we de la bondo ko fe na mula. OK. Lo sako. Et pas bien mbote là c'est le sako. Le sako. Et pas bien dans mbote là c'est le sako. Bon, le sako na opesa banani tala caméra. Caméra na sepe ko pesa lo sako na ya nga Christian afandi na komina Barumbu na Tchela 24. Lo sako pe na sepe ko pesa mbote na ya nga Paulina. OK. Donc na pesa lo sako a sepe la petit na nga Gigile, petit na nga Rabista et de Nazar. La chaîne tout so bon monde ata ba 18h tout na ba participer ko tala kuna. Bo sepela ke leader redia zo pesa bino ba mbote bo sepela. Donc na bete bino pe maboko na la contre ngana bino tango to kutani. Voilà même. Ko pesa ka ko président ba mo like sangana na émission na CP na pesa bino remercier bino bolamu. Merci Redi, merci, c'était la Redi balobi. Redi na bien. Oyemba. Ngai? Ah. Yo le bon artiste, est-ce qu'on a invité à on ça? Donc na go sepela na yembe. Na yembe lo maboro mo sepela ngo. Ouais. Mboko yo mokate. Oh moko yo moka te nakobina pe gayo mama nanga chikina kuyo jina modegela bina mana to bina ingénieur Arsenal ça yo qui vous là otala mama nanga chikina voilà rédigé mais bon ayeko confirmer vraiment qu'il est un artiste à confirmer donc merci Redi et pas besoin de kabona beauté mais besoin de taper il faut taper pas yango wana et pas biso donc le sako yango na Redi pesi le sako mais na traquer pe yo makasi ah ya solo kozala zala ah Redi on le voit bien au revoir voilà mbote on avec Redi to selon to solo la lisusu bien et ko sala bien maintenant continuer l'émission na biso pesa mbote ingénieur Axe toi que c'est tout le monde na bato ngambo kuna et ça va pesa biso mbote na biso voilà OK. Merci parce que tout ça ingénieur Axe na pesa mbote na biso édition na bino yango na FCA bino ke pesa mbote auto tamba na ba commune nyoso quand tout ça commune limité voilà to moni maman na biso yeyo azana mombongo mais aloba pesa mbote na libote maman mbote kombo ya maman nani ba yeba kombo Julienne maman Julienne oza muto koloni na mutabandundu mutabandundu maman Julienne tala caméra et pas na bino batabandundu bo pesa ka mbote ndenge ni na mnongambo tala kuna kipimbu tala kuna mama Julienne na bien pas na bango ba pesa mbote kipimbu allez yebisanga mama kipimbu na yo opesi na banane na pesi na batu nyonso ya Congo na bota na ngai na bana na ngai voilà mama to sepeli mama et pas na biso tika na simbelo nanu oyo et pas biso to kaba okende et pas biso mbote na biso to tapaka bwe tape ah que maman Julienne a tapé et ça la bien maman mon bon et là mi peut journée et là mon ayo bon OK voilà moi si ingénieur Axe et ça la bien na sepeli makasi yango wana eza mutu bongo ninga pesa mbote mais a pesa sikote to pesa ekaka accès a pesa mbote c'est comme kuna ingénieur Axe notre suscité mais j'espère que batangambu ba c'est la biso allez tokende. Et voilà ingénieur Axe merci parce que vous avez accompagné lelo on a vraiment un problème qui était mais là ingénieur Axe Mukongo Axe ba Axe visuel voilà ndeko mbote papa ah yebisa biso kombo na ngai Thierry Ari yebisa biso na Kingasai na commune Kimbanseki voilà kombo na Thierry osa mute koloni ngai naza mumbala osa mumbala yebisa biso bambala et pas bino bambala pesa mbote ndenge ni to pesa ka aiwe na pimbu aiwe na pimbu boyoki c'est que maman wana mateta ko c'est ingénieur Axe aiwe na pimbu et là simbote yebisanga aiwe na pimbu na yo opesi na banani na pesi na libota nyonso to ya bandeko nanga oyo nyoto bazali kolanda émission oyo voilà na pesi mbote na mutu nyonso to na peuple congolais nyonso to aya mbambote wana aiwe na pimbu voilà balobi na kimbala bapesaka aiwe na pimbu laissez-moi émission oyo même biso to ba langue belé to fanga na te alors papa et pas biso poto kabato kabana bote to pesa mbote biso taper voilà ingénieur Axe nous sommes là nous continuons merci les grands coopérants Zambe abatela yo la journée mobimba et voilà nous sommes là nous marchons toujours merci ingénieur Axe Mukongo balobi que Sarato la TV nde makambu
toye lisusu na balingi bapesa mbote na bango. Voilà, ndenge na que à travers cette émission beaucoup découvrir babiloko ebele oyo etali ba langue ebele oyo ezali ba langue congolaise. Voilà, ndeko na mbote ya comme on ntoyeba Jonathan oza mutekoloni naza mutabandu lelo ma tala bukongo na kutala batabandu ndebele yebisanga pa biloko pesa no mbote ndengeni na batabandu c'est que ya mona na fweki no ma fweki no allez yebisa ndeko pesa mbote na okaso pesa mbote no na banani famille to ba ami bona ebite Jonathan pesa mbote na na pesi mbote na famille nanga Sindani. OK. Pesi mbote na famille Mavita. OK. Pesi mbote na ganse nanga Laura. Voilà. Na mbai na papa Fumu. OK. Love. Na pesi mbote na bama sananga ya Iniki. OK. Ezekiel Yav. Na pesi Johnny, na pesi Grady Kabongo. OK. Na pesi mbote na grand frère nanga de lycée Sindani. Sindani mbote dans toute la famille. OK. Pesi do mbote belé. Na se feli Jonathan biso atoka bwana mbote to pesa mbote na biso taper. Voilà, et j'ai dit merci wana zala ki Jonathan tellement ça ne peut pas ça que soit bana na classe parce que tout ça juste en seraf à cause de bana classe ya moi to tikele tana ki ne biso to continuer ça. Merci Jonathan. Voilà, j'ai dit même moral, même langage totalement. Et voilà, merci na yo ingénieur Axel Laobi. Amoni bashar ya ba émission oyo to me melanti na suka. Ya wonde eti na biso province, ya wonde eti na biso partout. Oto kita so ba Congo ba bengi na kende chez ba Congo. Na ba dia ba sakata ba lo ba na ya kuna. Donc ko kata vraiment na mboka ba sakata zali ba loba ba nyoki ba mulu ba mpe kuna na kati même. Et j'ai ars. To signer ngo ka to ke kuna. Nde ba bengi. C'est voilà, je suis à la fin pour cette édition. Je dis merci à toi ingénieur Ars. C'est toi qui as voulu ainsi que tu commandes au terrain parce que tu proposais que tu aies une hôtel. Merci à Maman Sarola parce que il y a une personne qui a sa confiance pour que ça là toujours dans sala au qui est à terrain. Et voilà, merci na bande konanga sur ton travail na bango problème kendi Nick na benga Nicolette Nick Tangwa qui vunalo qui vunalo o ba bengi seche qui vuna ba biso tout ozala limbondo mbote na yo leader à mo fude. Voilà, na moni wana papa Diego Milito. Voilà, na ko kende bote 100% na pesa mbote na bino bandeko bangai. Na pesa mbote à toi Skynet Baila depuis Soudan, je vous vois. Mes salutations, les sous-na nani. Mes salutations na Maisha Boduka, bon deliver lobby. Zala Maele, Zala la Kimato Yakuna. Merci à toi Divine Bonsek, la cadette de la famille. Tonton Langila Bonseki, Jeli Venga Mazita. Je salue à toute la famille Bonseki. Maman Nanga Marie Kilembe, Marie-Françoise, Philippe Baïla, Tade Bonseki. Et voilà, je vois toute la famille Baïla. Je vous dis merci. Voilà, nous sommes à la fin. Naïbe édition Oyo. Kalami Teto Kenesco à la prochaine. Édition Zoya Kuna Tokende. Na Sainte-Marie Goretti na Wendiwana, maman Babengi ya Dega. Babito Keneto Koma. Tobetana Bango. Tête à tête, Tuaka. Et puis merci à toi, ingénieur Ars. Tala, montage et Simami. Korsakov. Naïma, ingénieur Ars, c'est ça, Gabriel. On se retrouve à la prochaine numéro. Voilà. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.